5 septembre 2024, une journée très spéciale pour na Gaulois, il y a Ferré Gola. Qu'est-ce qui s'est passé? Site internet, il y a Paris, la Défense Arena. Bon, ils étaient obligés, Bachabatuna Moulongo, donc attente pour na Kosomba billet parce que c'était inondé. Ok, alors, na 4 épisodes, il y a des détails vraiment très important. Oyo ba Gaulois ebele ba hosepela nango. Alors détail moko on a bandi nango ezali nombre de partages. Naza comparer ba nombre de partages. Ya fali tango a annoncaki ouverture ya billetterie na page Facebook et pas wapi azali na azalaki na plus de followers que Ferré Gola. Jusque-là, Azali toujours n'a plus de followers que Ferré Gola. Alors, Touza Wapi actuellement. Ok. Fali à Souki, parce que l'événement est le cas déjà. À Sougagi na 188 partages. Partages Azali unité. Moko y a beaucoup plus important na réseaux sociaux. Pour les artistes et même Bissopé, donc, influenceur to Goloba. Ok, journaliste, partage les indications mogo, vraiment il y a très important. So lingo soutenir Ferré Gola, ozana moi abonné balandakayo, ok, logo kokyo sala ezali ko luka komema nombre de partage oyo atana 3000, ok? Yo partager kaka une fois. À tous les followers abilité, au partager kaka. Partage, c'est l'unité la plus importante. Ok? L'indication il y a plus important. Namagambo il y a ba réseaux sociaux. Fallait à ceux qui n'a 188 partages. Ferré Gola 3 heures du temps après. Ok? Fallait to golo batte que 1 an après. Ok? Parce que bon. Concert Soukaki, nombre de partages pose à l'impact, date limite Soukaki, le 25 jour Oyo, concert et Betamaki, le 25 novembre 2023, ok, du 2 mai 2023 au 25 novembre 2023, Fali Azui 188 partages. Alors, ceux qui vont même faire, na 3000 partages, impact vous allez sous Makas na réseaux sociaux et impact gozala pas seulement pour na événement ou mais pour na futur événement y a faire. Ok, alors nombre de commentaires na traîné mingi là-dessus parce que c'est pas vraiment ça. Ok, na l'obité que commenter commentaires est important, j'aime est important. Fallait à ceux qui na 20 000 j'aime Ferré va dépasser ça. Fallait à ceux qui na 2200 commentaires Ferré va dépasser ça. Ok, alors Tokota détail mususu oza Gaulois même Ferré na 3000 partages recommandation de Masolo ya Jonas lobelaki likambo ya molongo na intro tokomi na point wana juste après ça nazali kolobela likambo ya ko booster publication na page nani azali ko booster et nani azali ko booster te yango azali point oyo naza ko aborder juste après ça. Alors mulongo na site internet est-ce que ezalaka? Oui, ça arrive des fois pour pour améliorer votre confort, une file d'attente a été activée. OK? Pour ça la musala na yo confortablement, pour réserver bien na yo confortablement, pour ezalate ke o site calé, pour ba erreur ezala minimiser, ba chaki système ya file d'attente pour ba ordinateur est bloqué te ezalaka pona ba diverses raisons yango ba salaka bongo lelo le 5 septembre 2024 à cause ya ba Gaulois ndenge bakendeki mobondo na site internet ya Paris la Défense Arena pour na go réserver billet pour un concert il y a le 26 avril 2025. Bon, ils étaient obligés batu na attente uzeli mwa muke batu mususu quitter site pour yo o accéder. OK, basala kabongo pour na go empêcher, donc veut dire ordinateur est bloqué
et ezali pour diverses raisons, hein. Une très bonne chose pour faire Regola, c'est-à-dire ba Gaulois ba répondaki na invitation, ba Gaulois bazali ko zela penda événement oyo ya fere ya le 26 avril 2025. Voilà. Juste après ça, naza kolobela apport ya Koffi Olomide pour na carrière ya Fere Gola. OK, actuellement naza ko aborder point oyo ya nani aza ko booster, nani azali ko booster te entre Fally Ipupa et Fere Gola. OK, Fere Gola aza ko booster ba publication na ye actuellement te ya Facebook. OK, Fally Ipupa azali ko booster. Alors exemple, il y a publication boosté moko, il y a Fally Ipupa ezali promotion, il y a deux concerts na ye, il y a Allemagne, Düsseldorf na Berlin. OK, bon ezali na lien et pas wapi mutu akoki akende pona ko somba billet. Fere Gola aza ko booster te. Bon ko booster ezali logo ya mabete, ezali comme ba plateforme oyo intention na bango ezali basala mbongo, alors ba limitaka des fois ba recommandation na bango, même si ozana ba abonnés ebele, nombre des abonnés et faire panikaka yote, hein. Donc célébrité na star na yo ko kiazala na ba abonnés muke, mais ba partage on a lobelaki ba partage surtout ya ba inconnu. OK, ba tunaye moko artiste o bazana mwa ba abonné belé o ba tiaga epoa, c'est bien, mais à la longue yango kozala suffisante. OK, il faut sikoyo ba neutre moko boye o baza pe na ba abonné volontairement à partager pe lien surtout. OK, billetterie wana publication ya billetterie, il y a artiste yep à partager en tout comme bon même photo kaka affiche ou quoi, donc muto ayebi ndenge yako tombe tina site esika baza koteka ba billet ako sala na ye yango sans problème. Actuellement Fally Ipupa azali ko booster publication moko, ça c'était capturé outil Belgique. OK, ko booster lobité ko zo booster na monde entier. Bato ba pays mususu peut-être ba komona te. Belgique ezali pays voisin. Il y a Allemagne pa wapi deux concerts na ye ezali ko betama, ezaba biloko moko tout à fait normal. So un jour faire pe a booster ba publication na ye ezali normal. Na lobi yango na ninga ko se moke na yete, na lobi yango parce que za makambu esali makana. Minute fallait za koluka a conquérir États-Unis. OK, nyonso a osala na France, bon Fere pe akoki a répéter yango. OK, bon na minute Fere pe, bon na minute te à la longue Fere pa koluka a conquérir États-Unis. Donc na salaki analyse il y a nani il y a Kabasele, mais na sali analyse il y a Kanga Dubai te parce que zo kende neti ba direction moko ya CG moko ongana na lobela kangote. Ilobite ke na koma ki warrior ta on a salaki analyse ya Kabasele italemi trop surtout na page ba tobeli ba partager yango oyo peta on azolo baboué ezate ke na komi contre Fally parce que na lobi ke actuellement aza ko booster ba publication na yi aza na ba événement ebele et événement oyo eza peut-être ba tu baza ko prêter attention mingite ko booster zali est tout à fait normal, mais soutien pena et ba vrai na yo est très important, et soutien ba neutre yango zali lisusu beaucoup plus important que ba tunayo oyo bolinga kala bango ba boule, on comprend. Voilà, alors to côté sikoyo dossier ya apport ya Koffi Olomide na carrière ya Fere Gola. Juste après ça, nazali kolobela audio ya Koffi Olomide. Bon, et côté internet, les 4 na veille ya jour ya ouverture ya billetterie ya Fere Gola, Paris La Défense ya Fere Gola. OK, alors tolobela situation oyo ya
support apport ya Kofi na carrière ya Ferre. Côté kuna ya is running ads elingoloba extrait on a tukolobela awa elingoloba artiste oyo donc aza ko booster ba publication na ye actuellement ndambu ya ba publication na ye artiste oyo azali ko booster te oyo aza ko booster ezali Fally oyo aza ko booster te ezali Ferre pe un jour ceux qui basali ba calcul na bango ba moni que voilà coup de pouce oyo ba golo baza ko pesa bon c'est pas vraiment suffisant message za pena capté ne ba lingite bango pe ba koki ba booster to monango neti elo ya mabete ba plateforme oyo et continue à fonctionner à cause ya ba publication à cause ya ba publication boostée ya on te salaka que ba plateforme oyo et futa batu et fonctionner au moni donc tout la plupart d'entre nous tout ça les la kayango gratuitement mais ils ont batu oyo ba dépensaka pour ba plateforme on et continuer ko fonctionner nani azako booster Fally nani azako booster te Ferre mais un jour peut Ferre peut vous allez en besoin de booster voilà Kofi azako supporter Ferre le même jour il y a ouverture à billetterie à poster vidéo à poster lien T ils ont quelques pages oyo voilà ba poster lien à billetterie omoni yangonde makambo il y a des personnes oyo bazana ba abonné belé o ba koki ba poster ngo sans que équipe et artiste ba contacter ba ngonde ba salaka ke voilà donc publication wana ou bien billetterie wana lien wana ezala vraiment na impact muto ayi ko somba akokende asomi na ye sans problème mais il y a des personnes où il faut mon trop pour comprendre que bon voilà c'est le moment à réserver billet OK Kofi a posté lien T mais a posté vidéo ya Ferre azali go annoncer ouverture ya billetterie a posté ngo bon quelque temps après ouverture actuelle ya billetterie c'est-à-dire aza au suivre ma Ferre à la loupe azali ko supporter pourquoi ça la kamo pona falite yemo wa yebi et kokezala parce que baza ko yokana te bon à limite bima comme si on comprend je ne sais pas mais côté Ferre il est présent aza ko soutenir ye na ba moment clé omoni na ba moment clé donc ouverture la billetterie bon yep à publier à annoncer ba abonné na ebele et que voilà côté affaire ezana mouvement moko boy Gims a supporté qui Fally soka sali le loté c'est pas grave hein Gims a supporté qui Fally et Ferre et Dadjoupe y compris plusieurs autres artistes ba annoncé qui concert ya Ferre na Paris La Défense Arena ninga na étudiant lelo ezali déjà en tout cas ils ont vraiment beaucoup de chance et ça la plein mais plein ils ont réussi à concerter. C'est très important que souligner yango. Toko ta dossier audio ya Rambo. Voilà, ozali dernière séquence oyo nazali kolobela na kati ya épisode oyo ya masolo ya Jonas en résumé Ferre azali na position ya vraiment très bien surtout na Facebook, OK Facebook ezali plateforme déterminant il y a ba réussite il y a ba événement ebele ya minene surtout ba mouvement ya billetterie ba lien tout ça et tout ça plus d'habitude il y a ko fina ba lien à partir ya Facebook OK YouTube ezali place ya ba vidéo hein réussite il y a nzembo par rapport ya donc impact aux vidéos et audio aussi mais mingi pe vidéo on comprend donc c'est un peu ça plateforme ba challenge kuna TikTok et ainsi de suite alors audio à Koffi Olomide est diffusé le 4 septembre 2024 bon ponanga ça la inga mo confusion na tel na bia vie Rambo lisusu azo amriye Ferre bo ndenge nini omoni alinga se réconcilier na Fally kaka
na veille ya na vite que réconciliation za mabe mais bon audio ngo bimi na moment moko boy OK très spécial pour na faire faire na Kofi baza bien réconciliation ya Kofi na Fally d'une manière ou d'une autre et qu'occupé et bien sa relation à faire na Kofi tout monde a yango tango Fally azongeli Kofi bon yena jibe ba komaki automatiquement en froid et jibe azalaki clair OK dans le vite que faire paix ça va se passer comme ça qui faire va se retirer ndenge jibe à se retirer ka omoni réconciliation za elo ya bien mais siko na moment nini alors na mona kiango ngane na comprenaki avant na tomber na publication ya Gouv les Gaulois na comprenaki yango comme quoi bon billetterie ya Kofi date ya concernant ouverture à billetterie elinge koma alors azako éviter bon ba warrior ba diaboliser événement na ye ba minimizango ba salilango ba campagne ya mabe OK yango wana abandi déjà kobongisa na Fally mais siko na moment nini ta on a eu tombé na publication ya bon na mona ki on peneti sabotage hein il y a événement à faire, il y a date à faire, on dirait, aniga contre Molema, et voilà, à jouer, ma carte, na n'enga se pela y jouer. Mais tant on a l'andi publication à Gouv les Gaulois, n'a pas comprendre que, ba Gaulois, baza ko en vouloir profiter. Mais c'est juste moment oyo, audio et bimi. OK? Donc, à l'obéli, Double King Oyo bon comment Mozali et Salinitma Olala pour l'instant c'était une façon à relever ils ont une provocation té ou quoi tout ça à expliquer nini bon ba pesa e combo wana nenge pe ba pesa la pesa kae et ba combo c'est-à-dire azola que ça plus ou moins que azali toujours na besoin donc azali toujours na volonté wana ya kozala en bon terme na Fally il a été là pour lui et donc boyoga inoso toyoki wana OK alors Gouv les Gaulois lo bini pas de distraction audio était alibisoté biso focus achat des billets ya You Arena quand il y a efanjo ezobanga epola na sold out OK ya You Arena ata bobimisi ba audio ya Kofi est alibisoté donc boyebake beaucoup pour la caca qui vivra verra. Voilà. Alors, faire ça à déborder, à salir débordement, OK? C'est-à-dire sold out il y a quelques jours avant. Donc, sold out penait à clair il y a avant date. Et, bah, qui va font la liste sous billetterie, mouké, ce qui peut ni mais, bah, mouvement à et ça lima peut-être une semaine avant data concert ba makamona nyoso esili et komi pena sold out pena donc abo pia wana d'une manière ou d'une autre bon voilà a osala débordement koleka Fally et le but est que et vous allez na même impact que makamusalima qui na stade de martyr parce que na mikili baza beaucoup plus expérimenté na ba événement et a minene bongo. OK voilà et la défaite ya Fally parce que Fally donc événement na ezalaki na moi ba doute tout taki na histoire moko boye oyo bon concert à Fally ezo symboliser fin ya makamango et si laki na ngo déjà mais ezalaki pena clarté mais ce qu'on a concert à Fally ba doute ezalaki pekaka na oya faire doute ezali susute donc ce qui fait à déborder voilà ezali donc tu applaudir kaka pour na faire été tout ça censé pour applaudir pour na Fally et faire OK eza déjà réussite na au niveau à Facebook faire azara a commune ba soutien moko boye vraiment énorme et organiquement parlant désolé moi na côté en profondeur na terme exalité organiquement parlant comment faire les autres répondre et vraiment moi bien hein donc du point de vue algorithme
il y a Facebook. Aux alliés, parmi les éléments déterminants, il y a la réussite, il y a la événement ébélé, il y a la promotion, il y a moins cher, il y a la événement ébélé. Vous comprenez? Donc, c'est un peu ça. Faire dans la position, il y a bien, d'une manière organique, na niveau, il y a Facebook, na ningalelo. Alors, là, on a le bail qui déjà na zongeli yango, et la falise, la wate, la banani, batuna yo, donc, bo créer la stratégie, mutagokaza la chroniqueur pro yo, banini tout ça, chroniqueuse pro yo, nous sommes c'est bien. Mais bato ba opeso pena makambo bato ba opesa événement makambo eza ba neutre bato moko boye oyo bon asepeli kaka acha opwa na événement na asepeli kaka à partager donc à annoncer public événement et puis à cheper lien à billetterie et ainsi de suite bangonde makambo. Donc il faut bino nyoso bobundaka toujours pona moi bolingo wana ke balinga yo koluka te ozala na position moko boye oyo tamso bato bazo détester yo trop tamso so bundisi bato ebele bato siko bakomi kokotela bato wana oyo bundisaki des histoires comme ça. Donc wana ezali conseil pona bango nyonso. Félicitations Ferre na position oyo za na musiko yo. La suite en tout cas ça va réussir. Stade de France Okobeta au tigal la challenge il y a États-Unis. Parole de Masolo il y a Jonas. Alors partage il y a épisode dans il y a Masolo il y a Jonas et aussi Boumima lien on a billetterie il y a Papa Hervé Boumima on a 3000 partages. OK, surtout bato ba influence bato ba abonné belé na niveau ya Facebook et au sala bien et au sala donc esengo il y a ba congolais nyoso. OK, voilà ko pesa espoir na ba artiste ebele ata soki yo ko betaka ya mote mais d'une manière ou d'une autre il faut fongoler la opeka ba porte quoi. Je suis Masolo ya Jonas, merci beaucoup, je vous love. Marie-Jeanne Bambo Théâtre et voilà Achille Tela Bambo Théâtre hein, Véro Coco Bambo Théâtre tout oh ba imaka ba publication nanga vraiment Bambo Théâtre. OK, ba comme mususu malembe eko banda roya et puis na ko banda pe ko bwaka na ba épisode mususu oyo egoya. OK, donc merci beaucoup, je vous love. Je dis bye bye.